Bon, na bandeli breaking news oyo parce que bobengi ebele peut vous s'inquiéter normalement ceux qui au landing na bien na Facebook faut kota na YouTube nanga et à Didier forme à l'atakala au cliquer côté à la vidéo au moins la vidéo surtout parce que élément oyo et pas nanga na zota lango kitoko pe makamno surtout ezo kende bien alors tolobaki que kindoki ekomi polele bandoki mingi bayana ba famille réunion leto salisi famille réunion na bana banoko bana batata mwasi bolokotaki bango banso bauta ba village baya awa ba memi sorcellerie bolandi makambo eleki na Cardiff bomoni ndenge mwana mwasi wana bapesi musala azosala na mutu na magasin na shop mais alingi couple wana bana bakufa bakabwana pe aloka bango donc soki biloko bongo esalami c'est-à-dire bato bongo baza ebele pe baza na kati église alors eloko zokamwisa biso Ogi Supwa Mangembo comme yaza mokonzi ya bandoki nyonso yem encadrer bandoki nyonso tout ya UK azo sala nyonso tout a récupérer mwana mwasi wana pour aya na Londres pourtant mwana mwasi wana akimi déjà Cardiff azo batesikani on va en Angleterre parce que ça mutema mabe pe kindoki makasi alors Ogi Supwa monike mwana mwasi wana ba coopérer na ye aya na Londres ba loka ensemble l'église alors biloko bongo ezali ya kokamwa bino oyo bozo kate etali bino ekozala pasi mingi pona bino parce que bando ki basali likita basangana po ba nyokola bitu batu surtout to komi na période wa ba bonne année batu belé na ngonga bonne année ne ba komisaka mutu ta ba bonne année ne ba komisaka mutu meme a bonne année ngasuwe na ngai ali ba o balandanga nzambe abatela bino likama bongo e koyela bino te tolobi lisusu bato belé ba réagissaki ba benginga par rapport à mwana mwasi oyo aza na Suisse o Kofi Melimbongo 2000 €. Nga na pesaki wankovia félicitations parce que mwana mwasi wana aza na ba problème ye moka lobi ke mwana na ye azali na 25 ans mais aza na quotient intellectuel ya bana ya 3 ans mais nga na okanisa ke mwana wana aleki mama ne na mayele mama na quotient intellectuel na ye eza mo 0 parce que nangonga o ba mama nyonso o bana ba problème bano ba problématique ba mema ba en église ba luka ba sali na nzambe mais maman o azui mwana na ye ake ko tia chambre mobimba ba photo a Kofi chambre mobimba ba photo ya 13e apôtre oyo tomoni ministre faux pasteur Mugalu o azali bongo chef d'état maison civile ya chef de l'état na bino ya Rwandais alobi que 13e apôtre alaki disciple oyo Jésus a sekusaki na croix c'est-à-dire bazo sakana biso pourtant tu dis que na franc-maçon chiffre 13 ezali chiffre malédiction so que même na États-Unis au monde que 13e étage des raté so ko longo na 12e okota directement na 14e c'est-à-dire maman oyo mwana na leki na mayele maman oyo conscient intellectuel na eza -0 pour azwa mwana akende ko livrer na ba franc-maçon ngana ko condamner maman na karaté na ko condamner na mobali ya maman wana o azo permettre moi si nae a se comportaka ndenge wana tolobi lelo o eza mokolo congolais amela champagne amela vin azane sengo parce que Kagame o ya bomaka ba congolais mikolo nyonso Kagame mama na ya kufi Kagame azana matanga Kagame azolela c'est-à-dire biso oyo neti na beni kuna ba bomi 30 mama bakati bango ba kingo na bana na bango na ba Rwandais na ba Ugandais Kabila pe lelo Kagame pe lelo mama na ya kufi azoka passe o biso ba congolais to yokaka eza mokolo congolais zalane sengo bina sepela parce que Kagame azolela e kake ya nzambe ekweli tozo ba lisusu na masolo oyo bozo bina ba danse o ekotite o kanganga photo ezali ba danse franc-maçonnique ezali ba incantation magique ezali ba incantation eko freiner vie na bino les ozo bina ba danse wana ozo kota directement na monde pandemonium soki lobby vina we baby vino eza bloqué koluka tata mwasi ndoki te koluka tata mama kulutu te noko te yo moko za ndoki ya vina yo parce que ba danse wana bozo bina eza ba danse ya monde des ténèbres bazo kotisa bino na ba culte occulte donc o balobaki te basi balobi lisusu ba musulman ya Londres balobi ete Ogi Supwa tilelo akendaka kolosambo na bango chaque vendredi azaka kuna na mosquée donc nanu kuto yamba yesu te mais bino bokomisa ye mokambi na bino lisusu tolobaki ete lokola na Congo makambo ekomi buzo ba trop pona mutu azala prochain président ya Congo il faut azala originaire papa ne na mama ne faut azala ba congolais d'origine
il faut avoir la compétence, puis il faut avoir la plan d'action naie, à l'accession patrimoine, c'est-à-dire à l'accession biloko ni nazanango, c'est-à-dire netinga so na ozala président prochain président Congo plan d'action na ngai kotonga bopito na ba kwenyo surtout à Congo, chaque quartier ba na hôpital na bango nde biso na potoa pe kozala ofele congolais nyo surtout à kozonga na village natal akene ko se faire enregistrer pour ba futaka bana enkam de ba futaka awa classe ofele université ofele congolais nyo surtout to tongolais ndako do habitat pour tous ndenge zali bandako ya lemba ya matete ya bandal do bandako onel pe congolais nyo surtout à kozala na crédit ba kopesa ye nyo surtout na carte, c'est-à-dire to créer misala kotonga bopito bekol banzela ba nzela ba biloko na surtout pe congolais tout a kozonga na village natal akende ko s'inscrire neti natango yesu kosala recensement hôpital ofele makamnyo surtout ezalo ofele pe okolakisa biso tata no na mama no aza congolais yo moko pozala obotama na Congo parce que ba infiltré ba komi ebele bomoni kinkie mulumba na passeport congolais ministre congolais mais aza suna passeport rwandais, c'est-à-dire ba rwandais oyo ba infiltré biso bandakala tolobaki na breaking news na biso parce que na sali récapitulation tolobaki ete bokeba ba ndoki bazoloka na moi ndoki oyo ya Cardiff supu ya mangembo azoluka ye pour a joyer baba no travailler ensemble à Londres et pourtant mon amant oyo aloki partout pe tolobaki ete ba musulman ya Angleterre ba testifier que suputi lelo azaka membre ya mosquée na bango chaque vendredi à la kuna mais dimanche azoki no loka bandimio balandaka. Alors ngai Didier Fort mais proverbe 30-30 tout ce qui me tue pas me rend très très fort. Et loko eboma ngate et comme ça nga très makasi. Pe lisusu soki okomi na coin moko oke sika moko batwana bazana niveau na yote komeka kofungola mbanga te komeka pe ko discuter na bango te parce que soko meko ko discuter ba kolinga ba kitsoti na niveau na bango ba comme so baneti bango. Donc ezaki breaking news récapitulation ya makambo to bi pour déclarer que vidéo wana botali yango te yango na zongi rapide na sala la bino récapitulation ya makambo tozo sala nzambe azana bomoy Kagame kaki nzambe beti azolela mama na ye ogisu puti lelo très suspect très dangereux un musulman oyo azoloka ba chrétien. Donc breaking news